Allô, bonjour. Mbota na bino nyonso bayekolinga mama Elianitu. Na pesi bino mbote mingi bino bayebanga. Bino bayekolinga mama Elianitu. Bino bayebosepela na emission préparant pour le mariage. Bonne fête de Pâques. Ah, toza na Pâques. Na kota na Pâques, hein? Nous toza na Pâques. Le mkoyo sa bongo la voilà. Bonne fête de Pâques. Wa bino mama Elianitu. Na yeko tambola nena lakaki binoti na lakaki binoti tona msibino ke nganga oke pa mama Eugénie Mongai akendo lava pondo ya limbondo na kiposo ya pondo ya limbondo et puis na batu bato na mama Eliane pondo ya limbondo pondo ya limbondo ngabi bo na ke ne pas pour moi nga akesala pondo ya limbondo eza na Pâques na bi mana tambola mama Mongai belle sa maquillage mama Eugénie Mongai te faso ba yebi solo na bango sana bandeko bawata na pesi bino nyonso mbote bayeya biso bao balandaka mama Eliane Nitu komona ngai sebi bayebangana baabone ya mama Eliane Nitu tolobaki bokende na ndako na biso ya mibale mokili makambo officiel TV bomona biso pe kuna boretrouve mama Eliane Nitu na mama Eugénie kuna na kati mokili makambo officiel TV kaka baabone oyo bozana préparons-nous pour le mariage. Bon, on a bien pas cité. Bon, kende lisusu kaka na mokili makambo officiel TV. Kuna masolo kwa ya nena mama Eugénie na ndaba position nyonso. Na bandenge nyonso, na bilubu nyonso, na ba conseil nyonso, na batoli ebele. Na ba jeune fille na biso beaucoup préparer mariage ndenge nini bo préparer mabala la bino ndenge nini. Beaucoup de gens biso bomani biso ba maman to bi préparons pour le mariage préparons-nous bomani biso ba maman moni soko sutala pe muto aza bana makambo atala pe muto ngwa za ndenge nene biso toza ba maman ya binoti basi na bakati na mabala lokola ba ya ba Zakari Tulombo na ba la plus stylé lokola ba ya Marie Paul Lumbu ake Montpellier moi so kena mbale na Montpellier nga ebisinga te na kanda makasi silikeli makasi ya Marie Paul Lumbu memi ngambo ngati nela video na mwa ko déjà na Montpellier qui tala Anthony c'est pas de gros la kafua nga pas nga za Karen mais maman na ngai et pas za Karen pas nga za kafua imagine ka Karen zali mama wala liwati ile koma siko ya Marie Paul yo bongo na ngai pose la sous ba remplacer lisusu tozongo wa bongo so mutongo azate ya pas azate ya bia Zakari ya mette na biso bata papa Edo dia wakana na Toulouse lokola mama Titi l'angolaise la fille de ma mère aussi de ta mère aussi lokola lek na biso katika pesa na États-Unis katika pesa na biso katika pesa ya yo ba bizuma bokende ko saboni na katika pesa ba bizu ebele on donne ce qu'on a to pesa rabino to biso to sana ngo to lakisa bino Eugénie Mongai ndana mara basemu na makolo ndenga asila biso bakamundele to lakisa bino ndenge ma fille Nick Naomi Mongai ndenga lambela biso ba mikate ebungo soko moni gaga de moi ma copine de Gaëlle la seule Karina Souki au kamanga pe omoni la seule copine copine ngai wala kina génération na Gaëlle Mongai na batai bateni tanga ya wala ngai yo ya solo ya ba rwandaise yo tanga ba Gaëlle ya solo wana na vérifier ngo lisusu et voilà to bakito seka mukie to bakito bata ko seka to bata esengo yo ba so za mutu akanda ko tala ngate po sepela no na ngai te mais atoza mutu akanda so talinga oko changer pe o ma pe mutu sebo quand des gens on a tina te bande ko la vie elle est courte quand des gens tina te na photo za na esengo to za na ko seka ce n'est pas pour rien ba sala théâtre les rapports seka to ta ba film pour to seka to se détendre kanda ezala ngona tina mon côté le bon ça rappelle eloko mon côté kanda ezala kwa mupepe yake baby sake simi zela mama na ntiro malo tozoleka na recette na biso ya lelo eza kaka tozosala limbondo mamenya tozobai toyama limbondo tosala kaka baya biso bao balingaka biso bao balingaka kotala biso bao bakokaka mposa kolamba limbondo me bakokaka yango te eza nango repas moko eza nango facile à préparer. Donc là bokomona mama Eugénie Mongai tout à l'heure azoleka na cuisine akosala bino recette ya limbondo Irene Masiandoki
petite sœur Elia makana nyonso sola malimbondo pesa mama tazivita imana babize bele wana pe base ya Masiandoki mama tazivita imana wana base ya Irene Masiandoki elle brille ya Janify wana base na Irene mo base na nga yoza leki na nga base amol omoni poumon makasi ni manga poumon nakena bao ya ngai pe tata mwasi ya bana Christine Mongai tata mwasi ko ya mboko nini ouais, le lugar quoi Autriche. Autriche. Tata moi aussi Jeannette Mongai en Autriche. Te fait des gros bisous. Bah gros bisous ouais. Parce que petit maman les Kaziza maman Polonda quoi. Maman les Kaziza, la belle des belles. Maman les Kaziza, maleki to solo là. Maleki maman elle là au quoi le bien bon na ye. Banda yaki, yo bon na ye. Il a 10 fois. Makasi na okiko tu na 10 fois. Akola mamikati quelque part. Maman les qui n'ont tout noir, yo kai tout ne qui est déjà. Pour moi, ok de ma bête. Et ma bête les apak, bon ça n'est sengo. Bon ça n'est sengo, les am ko la pak. Mon copain me connaît ça bon les mai, comme il vient. Mai comment qui vient nous casser, l'hôtel. Fait à Cana. Et la pak. C'est la pak. On a pas une bonne. Et Mandala les acquis jeudi, vendredi, tout le jeudi saint, vendredi saint, le pak. Donc le avez fait à Cana. Bon elle vient bon maintenant. Le yo so bon les mai vient. Parce que tout ça aussi c'est mission bon casser. Bon maintenant vient les qui na vie note. Ah oui. Après bon la qui mai na fête à Cana et bonga. Bonga na nzambe bonga. Na fête à Cana et mai comme qui vino et bonga. Oui c'est moi. Abi mbanga toujours na ba terrain na mais ozwanga te waya. Ma comment c'est moi là te. Mais kalamba ite. Ya Clarisse. Aozwanga ite ya Gile Musoba. O mona makambo ya Gile. Mama dinala ndio la famille du cœur ba biso belé. Ya biso mama Alice. Mama Alice Ndombele. Mama Alice Ndombele. O ya biso mama moko atikala na biso ba bazanga ba mama o. Malandu Françoise, Malandu Zubu. Biso yote yotambola, ngayo na yotambola. Suka. Moi ça fumukanda. Alobi lelo akanginga lelo fuka na lambela ba mama limbondo. Limbondo kaka. Opata ke meto ko. Toleka. Ba bitu kana limbondo. Gaga ma copine. Kana limbondo. C'est parti. Bonjour na maman ni surtout bozolanda ngai. Je suis maman Eugénie Mongai. Ngana bino tokutana ka na kati ya makusa na ngai. Boyebi ngai na bino esika tokutana. Lokola ninga kolamba mingi pour mon mari. Nangwana na ninga nanga kosala ba émission ya kolamba, bilubu ya kolamba. Leo na memeli bino recette nini. Leo maman Eugénie Mongai memeli bino recette ya limbondo. Facile à préparer. La limbondo na nga na préparer nini. La limbondo na nga naza na pondu. Yango wana na limbondo na nga naza na poiro. Na limbondo na ngai naza na mbisi na biso ya kokauka. Nzombo. Mais je l'ai mbisi non? Oh mbisi ya kokauka nzombo. OK. Na limbondo na ngai naza na gingembre pour esa à moi goût. Et puis toza na bicarbonate. Mafuta ya mbila na otia yango na suka na se. Tango pondu nanga ekobela. Na kotia mungwa soit cube magique soki nazalaki na yango. Voilà. Bokotu na peut-être pour la nini natie poireau na kati ya limbondo. Natie poireau nanga na kati ya limbondo nanga parce que pondu na biso ya awa eza pondu oyo ya biso ya Congo te ezalaka ya kotuta na ndenga bokoko na ndenga liboka. Pondu oyo eza awa eza déjà mixé. Eza trop mou. Ce qui fait que tant on a la rotia bicarbonate nanga et comme un sous pète makasi. Na yango wana naza na rotia poireau, pourtant na rotia poireau remeka kotia un peu na confusion. Tu ressentir penza mou ya pondu te. Voilà. Sikoyo avant na sala mélange nanga ya poireau na pondu na ngai et puis natila bino bicarbonate na ngai na sala nyonso tout recette na ngai na kena liboso kosukola maboko na ngai
pour na sala mélange na nga malamu. Moi, je cuisine c'est la rapide et j'aime bien makasi. Encore les potes yo. Moi on peut te balete. Maman. Félix. Non, on a dit que là ta yango. Félix hein? Si. Nenga ba makopa lata e to lata balata kaka. Sikoyo moi Félix yo. Abima kala soka zakita Félix c'est le président. De ba pesi ko. Oh ya kala ba maman je ne balata. Parce qu'on a battu Félix on va bien par rapport à quoi? Nanga no toyeba ndeni soto nga siko nalata yango kana image ya bamamati nga nana Félix yo oza nango si nanango nazaki na okutu ya robe obosana émission oyo nasalaka na mindondo olataka yango ntango ka nayeba moninga moko ntango bino yanga nenga makopo alata yango mwana bali nini awuyela ngo susu ngalaka ozonga na Kinshasa nangasi naloba boye omoni pondo soki olingi pondo eza mwa makasa batuka liboka soba na wanzaka mbela pondo ya makasa me na baperiode oyo ya bakorona oyo ezali eza te pesa na bezo na mame genie ambienne doye na yo. Ah oui, maman je l'aime bien. Ya ba gros bisous. Oui, Mandoi comment ta ba bisous. Ya na bisio. Non bakaba wenzaka mbela benginga. Oh mama nitu. Maman Jenny. Yara awa biloko no ezawa. Na biloko nange ezana ndengene. Nakende kuna nakuti karto ya pondu, nakuti karto ya tamsa, nakuti karto ya malangwa, nakuti makayabu. Esuma ngepa nani? Maman Jenny ambienne. Alors, il a habité, n'a pas la bataille moliaka. Ça n'a pas je fais comme ça, il est génial. Il y a un mot, gros bisous. Profitez pour embrasser les gars, Vivi Colette et Wing. Il y a une jeune Vivi Colette et Wing. Ah, d'accord. De père et de mère. De père et de mère. Oui. Le roi a la maman les gaziza. Le roi la maman les gaziza. Na viro moi la maman la viro la langue. Si. Vivi Colette et Wing, n'a qui gâté na émission. Ye génie, nakendaki nazwaki. Merci papa molo. Ekomaki ekomi ya. Na mwana sikoyo ngai na osala mélange na ngai ya poireau na pondo limbono ndenge na otiko yebisa bino bandeko na ngai na sali mélange osala mélange na ngai ya poireau na limbondo. Na osala yango parce que pondo na ngai eza ya konikama. Selon biso penza na Afrique ba maman maman balambaka penza pondo limbondo ya konika makasi te oya biso ya bangala to tuta hango na liboka pondo limbondo na biso bangala to tuta hango na liboka mais awa toza na choix te pondo ya biso koma koya kaka ya konika boye yango na biso na nzaka mbela ya na rokendo luka ngo na nzaka mbela eza ba nika boye te yango eza makasa tuna attends soko olingi parce que ça fait longtemps na moni yango penza te so na ke château rouge nazo luka nazo mona ngo te sima na ngo na ko tuna tamati tila ngolaise pondo ya nzaka mbela ko so sango ina fungolela mama Eliane on a zwa na ko sangisi na zu bicarbonate nanga nazo tala quantité ya pondo na ngai na quantité ya bicarbonate na ngai naza kotia natie bicarbonate nanga pondo nanga déjà lokoza ya kolemba nakeba pe bicarbonate na ngai eleka mingi te na maboko nanga déjà na koyeba dose ya bicarbonate na ngai ba mama na biso mutu bazalaka pondu mama Eliane ya boye te bango so lembe bango pondu ya boye te pondu penza baniki bakati yango na maboko pondu ba mama penye zaka bakati na maboko ko binga nde batu musu baza komona wala ba pondu aniki ba mixe ba matungulu banina linga yango te nde koma kamunga nganga ndenge koma ramu kitoko mingi te makopa na ngena bakisa so mo bicarbonate moki donc maboko ka yebiso ke bicarbonate koki te koki te nga pena oketana na nango bondene voilà ça va sima nango nazwi ya kozwa mungwa nazwi mungwa na nga na tie oyo te oyo nano nafungoli ye te
nazoza mbongo na si na utilizaki ye aza awa nazwi mbongo nanga natie nakotia bouillon te parce que babouillon wana yango elembisaka déjà biloko soki nameki su kotia ye lokwa pondu lokwa pondu na nga aza déjà ya kolembi ya konika nango naboyi kotia bouillon natie boye natie normalement ndenge bamama balambaka na mboka oyo ni surtout batiaka te mais monde sikoyo tokomi sikoyo modernisé tokozonga kaka na époque ya bamama te ya bango eseleki ya Facebook tozo sikoyo na besoin mwa gu wana nango moni natiaka ekozala nango ka naturel eza ka naturel mais nazwi ka mwa gingembre nanga mokie na tie po atika kaka apesa mpe kaka gu sikoyo nakamati mbisi na ngai mpe nazwi ye nakopasakana na mbisi mama sakana na mbisi makopa nayebisaki yo namonaki mbala moko osalaki mpe nzombo nakolongola su te bayekolaka kati makopa baprenaka kaka manalongolaka moso bana oboka poso naboka su te soki obwaki poso talaka mbisi aza mingi te poso aza mingi soki obwaki poso obwaki mbisi nyonso obwaki mpe elenge ya mbisi nyonso siko eloko kopaze na biso awa makopa eza mai siko eloko akojoue eza mai nde natie mbisi na kobalola yango lisu te siko natiki siko mbisi akotoka likolo pondo aza na se sikoyo nazokende siko na mai napesi moto na ngai mai na ngai mpe na koyeba kantite ya mai na ngai mpe na maboko ekoki upa nabakisa mokie parceke pondu na ngai bolokisika bota mpe mai so aboti mai mingi lokola tie bicarbonate akosika koma potopoto sona evita koma potopoto mpo na ngai kantite ya mai na ngai aza ya kokoka repa na nga limbondo esili nango azaka na ye komplike te limbondo atikali na ye naturel mais nagu na ye ya kitoko na monoko nazwi na tie ye na moto so naza na mbuma pilipili na ngai nabwaki mbuma pilipili na ngai mibale na kati me na otala na frigo ifo nazala na mbuma pilipili mbuma na nga pilipili nabwaki likolo nabwaki mbuma na nga pilipili na nga kodégage nga kaka solo siko ngala bino rendez-vous kaka limbono combien de minutes à peu près aumela mingi te en tout cas toza na ba 30 à 40 minutes d'accord l'état a dégagé sola mobesu pe fait bima tokopesa 20 minutes parce que 20 minutes ozala un peu juste totie en gros 40 minutes pour sola mobesu ya pondu il faut pe ebima na sola bicarbonate bon na okanga ngo pena makasi te nakangi yango mwa boye po avapeur mosusu azobima mosusu azotikala d'accord pondu na biso eza na kati ya kotoka ya bamama nakotia lutu mingi te po so nalobi natia lutu mingi na kati ya biloko pondu loko eza deja ya pete ekolemba nango nga nakotika kaka yango eza kotoka botala kaka ndenge eza na kati ya kotoka oyo pilipili na nga nabwakaki na kati yango wana nga natiki kaka pondu na ngai etoka kofinika kutu ntango mosusu mpe naza na besoin mpenza ya kofinika te po soki nalobi nafinika na koencombre yango ole atikala vert akoriske achange couleur akoma mauve nango wana nakofinika kaka mwa mokie nafiniki parti ndambo kote moko aza polele kote moko nakangi po azodégage vapeur na ye donc nga na bino toza awa pondu na biso akoliama na nini pondu na biso akoliama na makemba tant tokosisa kolamba limbondo na biso nde na
lakisa bino eloko nini alia makarango biso bangala mpana biso bangala toleka limbondo mingi na makemba na mbisi ya mai mpana biso bangala elekaka bien mais okoki kolia mpe na n'importe na nyonso kolia yango na kwanga kolia yango mpe na fufu kolia yango mpe na semoule bamisukutu batetela mosusu baliaka yango mpe na loso soki oza motetela okoki mpe kolia yango na loso donc ngai lokola mameje ni mongai lokola ngai na mwasa mongala ngai na kolia ye kaka na likemba tout à l'heure na kolakisa bino likemba na ngai. Merci ba mama nalingi bino mingi. À suivre. Limbondo na biso ba mama na yebisaki bino ke limbondo na biso ekoliama na makemba selon biso bangala selon coutume na biso bangala toliaka limbondo na pondu na biso ya limbondo na makemba na ngai oyo nakolia nango limbondo na nga yango wana mobesu na ye wana naza kokontinue kotia natie mai ezwa moto en même temps naza kotia makemba leta pondu kutango pondu kobela akobela na makemba na nga esika moko nakolia ye na mbisi ya mai makemba na nga yango wana nakolia na limbondo na ngai. En fait, limbondo, c'est vraiment facile à préparer bandeko na ngai. Eza nango facile à préparer, c'est un repas moko trop simple. Eza kaka oyeba ko localiser bien bicarbonate. Bicarbonate kande compliquera biso. Na dose ya mai. Koyeba ko tia dose la ma ko doser mai yoyeba mai par rapport à pondu eza ndenge nini. Soki mpe pondu na ngai eza ya kotuta nango nalingaka pondu na ngai ezala mingi ya bakasa na pondu ya bakasa nayebaka vraiment koévalue bien pondu na ngai na quantité ya mai na yango mais ata oyo ya konika mpe problème eza nango te lokola natie déjà poireau na ngai nameki oyo mpe koévalue quantité na nga ya pondu na quantité ya bicarbonate na quantité na nga ya mai nango wana tozozela yango kaka ekende na kotoka na makemba na nga ngai no tozokutana dans 15 minutes ntango limbondo na ngai eza kobela. À tout à l'heure. Bisous. Limbondo na biso eza na mokaka na kati ya kotoka na ndenge kotia lutu mingi te na kati ya pondu poa noki pondu na ngai ya kokoma potopoto te po loko eza pondu ya konika makemba na nga mpe eza na kati ya kotoka ndenge boza komona pondu na biso aza toujours kocontinue kotoka na ye sola mobeso ya pondu nano ebimi te sola bicarbonate mpe nano ebimi te na wana azozelisa sola bicarbonate na sola mobeso ya pondu ebima po atolia yango na esengo. À suivre la maman. Je pense que le monde na biso ekomi kokende na suka na yango ba mama ekomi kokende na suka nango mpona koconclure ngaele zola ba mama na o limbondo batala limbondo na nga etoki 40 minutes ndenge nalobaki na bino ba mama elembi mbisi na ngai asangani na poireau na ye nasala effort ya komaintenir pondu na ngai akoma mute alemba mingi te parce que azaki déjà mixé ndenge nayebisaki bino na ebandeli donc nango bomoni natiaki poireau na ngai ya mibimba poireau ameka koévalue kozala équivalent ya pondu mixé na poireau ya kokata minene tozala moins na katikati tomeka koévalue yango mpe na katikati tozala mixé te mute tozala na katikati ya pondu na biso mama endeni pondu na ngai ya limbondo pondu na biso pondu na suka mais limbondo na pondu normal eza na différence ya mafuta. Oui. Pondu tolambaka ya normal totiaka mafuta atokaka nzela moko limbondo nga na kotia mafuta kuna te natiki atoki ye moko abeli ye moko na makambo na ye nyonso sikoyo natio nalingi natia mafuta na nga mbila na tisi ye pembeni nazo sikoyo mafuta na nga mbila aza prêt na ke kotia ye na kati ya limbondo na ngai.
Gaël obenda ba maman batala mafuta nazotia mafuta naza otala pe quantité mafuta pe aleka mingi te pona ba problème pe ya ba santé to koma na pona ko balola ce qui fait que le mono na ngai c'est prêt à manger monde beliko mono na ngai abeli na ye mafuta mbila akotikala na solo te solo wana ikozala étouffé na bicarbonate solo mafuta mbila wana ikozala étouffé na poiron na tiaki ce qui fait que ata olie yango okoyoka solo mafuta mbila na yo te po solo mafuta mbila azali étouffé na bicarbonate imbondo na nga akomi prête à manger. Voilà. Wow. Voilà. Voilà, limondo na ngai na nzombo na ngai. Voilà, en tout cas merci maman et félicitations. Au moins pour le limondo et puis ka verre le roi bilamba non. Et puis ka verre. Au moins que tikali ka verre. A garder verre na epona poiron na tiaki. Na meka kokata poiron na nga makasi minene kwa limbondo na nga akufa te akoma mbovu te donc atikali toujours vers na ye en tout cas akolia mala likemba voilà toza likemba ke na mopanzi pe Gaël mutolia likemba lingola likemba na o malamu na pondu na yo na longelo likemba na o moko lia akana to na goûter Olia te. Maman, tu peux na bilo wasa. Oso le ko tondi. Mama metaba yaki. Mama Titi. Limbona ngo yango ebele akomo kima Akimi. Ya mete limbondo ebeli. Mama ile na lukaki limbondo yango akomo kimba. Limbondo to lia ekana likemba. Na mbisi ya mai pembeni. Elikam. Te mena goûter quand même. Attends mon mou. Faut les là-bas maman ba. Aller là-bas maman. Ba mona. Ne o les là-bas. Limondo na nga za prêt. Azana est facile à mosala limondo. Na sina moyo mutala mi limondo tu mafuta la moto limondo comme noir. Tu tira jamais mafuta na moto. Ngala sina mona. Tu tira mafuta tu moni na tu tira toujours mafuta na se. Okiti limbondo pour atikala vert monique atikali la couleur naturelle donc atikali vert donc limbondo na biso recette na biso lelo ezalaki recette ya limbondo kitoko bicarbonate yokani te nango nalobaki mama ifona balola na maboko tozonga na bokoko pour la mesure à bicarbonate. Pour yeba mesure na nga bicarbonate. On sentait que tant moi il est marre. Nazo plus nazo masse yango plus naza ko yeba dose na nga bicarbonate ekokite. Nazo yeba pe dose na nga ya poiron na tiaki. Ya biloko na nga na tiaki est-ce que ekokite surtout ezo le kaka na maboko. Wana na limbondo toza na bokoko, toza na mondele te. Na mondele te. O bela limbondo na biso ya bokoko. Merci maman Eugénie. Nous faisons la main de notre monde, c'est bien à Yaka. Poumon! Vous êtes bienvenue. Na makusa ya mame Génie Mungai so bozana ba recette bobengi ka mame Eliane boyi mame Génie alambela biso recette boyi tozala posa na ngoto kaka tolamba tokokaka te et puis mame Génie bozana ba recette nyonso surtout bokende nanu ko s'abonner mama na mokili makambo officiel TV to beta bloba masolo kuna ndesa mabale vandite 30 ans de mariage. 30 ans de mariage. Et 20 kuna. Pour 30 ans ko kaba maman na ngai sekele ya limbondo. Andra merci beaucoup to la kaba moti to la kani. Merci beaucoup na bino nyas. To lingi bino nyas. Bon continuer de s'abonner toujours na Eliane Nitu TV, c'est important to na besoin na bino. Bon ta limbondo lelo samedi dimanche na 21 dimanche
na 20h30 tozoki ekutana tosa émission mo en live toza en live na 20h30 dimanche lelo na 20h30 toza en live po batebele babenga balobi mama eli aniki yo osalaka makambo mabala makambo ezoleka ya fali otina nani oniki ngabi ok problème eza te lokola boye eza bosenga na bino jeune fille moko abengi ngai bisenga mama eli ani nga natanga na niki na école malula abi natanga na ye age na 38 ans eza ya solo abotama apesaka soki na janvier apesaka na date de naissance na ye aza mwana classe na bango abi aza mwana moko teke na bonne famille momonika bano baza kozokolisa be malauki na mwana moke me moto ekoli mekoli na ndenge ya malamu te alors tobombi yango tokutana na 20h30 lelo dimanche le 4 avril 2021 na 20h30 nde tokotala tokosola live oyo kozala besoin kobenga en tout cas tokosolola mpenza na makambo oyo etali actualité ya fali pupa kandi na baki Dieu vous bénisse mameliani babosana te ke fali pupa aza star na biso azopresente bendele partout akendaka apresentaka drapeau na biso ntango bokobenga bozala na bodoze yo bongo na bainternet nani babengi te ozobanga ndenge napesi bino babisou je vous aime je vous love nani kutu babengi te voilà en tout cas rendez-vous quand nde tolobi kanda bake Dieu vous bénisse God bless you mungu awabariki tata na kalusa salumuna nzamba ndibeshe bana betu bonse bye bye